toza toujours na kati ya mode matanga bana poto toyebi ke bolela na biso ensemble parce que papa Lutumba Simaro azaki n'importe qui te dans la musique oh ya mboka na biso. Papa Lutumba Simaro a composé ebele. Papa Lutumba Simaro abimisi na basi na kati ya carrière musicale na ye abetisa ebele banzembo ebele o peut-être na ba o misuto yebite surtout nga na beza banzembo mususu ya génération na ngate oyo papa salaki papa composaki et puis ayembisi eza même ba femme hein ayembisi ba maman Biliabel ayembisi ebele donc yo loba vraiment ezate kata mona opesa déjà boss langa balobi bienvenue à Chomé des États-Unis na pese bambote ebele na biki matanga pe na part na yo ndenge zo sala ma toujours pour nous soutenir biso na kati ya matanga otoza nango na kati ya mboka na biso pour nous bumbisa monument de la musique congolaise pourquoi pas na mama Fala Baronne bambote ebele hein Lisette Mukanya babi moi ça mokonzi bambote ebele pa na yo toujours na kati ya mode matanga ndeto baki tozo continuer pour nous tambusa moi micro baladeur na biso atoza na yolo mais la continuité toza toujours ezana lingwa la peto koma pour nous pesa bino ba image bon mona koma papa Lutumba Simaro azolelama koma papa Lutumba Simaro balingaki ye donc na ebi babina Jano Kutu ba papa Jano Kutu atiki musala aye pona ko vanda na kati ya matanga alors to ebite na moni bandeko nanga baza awa déjà tozo banda déjà on pesa bango micro bonjour toza ko tuna par rapport ya papa na biso Lutumba Simaro ndenge azaki na kati ya musique ato moni oza na kati ya yolo ozo partager ma na kati ya famille to ebite oza pe moko ya famille ou bien naza moko ya famille naza mwana mama Jeanne Mbole biso mtotekaka awa jeudi bon toza na souci mingi pona papa toza na mawa tozaki na papa na biso lelo papa tiki biso toza na mawa makasi pona papa. Ok, d'accord. Ouais, déjà tout le monde est comment quoi y a moi aussi à sa lobby. Oui, bonjour. Bonjour. Tout le monde yo a toza na kamine pas maman Jeanne Mbole. Toza na kati matanga ya papa Lutumba Simaro. Je ne sais pas combien au ki koyebisa biso ndenge nini okaki douleur autant ça ko comme. Ezali pasi makasi pour que azalaki pena ya grave non na monde entier. Na monde na biso ba artiste azalaki pena grave puis azalaki papa na ngai. Nalingaki mingi ma nzambe lokola apesi biso chance ya kozala na elongo te pour que tobakisa oyo tozangaki lokola memi ezali d'autre part pasi pena makasi na omona kutu ya koloba pena mingi te mpona circonstance oyo toza nango nzambe kaka azwa lokumu na oyo nyonso tekomeli biso. Merci. Ouais, tozo continue toujours ko tambola na cadre ya matanga nde tolobi donc tozo mona bandeko bavandi. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, tozaka na cadre ya matanga tomoni ye awa na matanga ya papa la biso Lutumba Simaro. Je ne sais pas tango yokaki nouvelle o esala ki onde. Non, nouvelle wana ebetaki lokola kake. Ah, ebete vraiment lokola kake alors biso toza na matanga ya vie toza na kati ya kolela. Nazali cousin ya Jeanne Mbole Mosa Simaro. Alors totika été puisque vieux azalaka icône ya mboko na musique congolaise ba o ba yebi monde entier ba yebi alors ba type oyo vieux atiki na mokili donc ils sont incomparables puisque asala ba nzembo oyo za ba leçon na bana donc de génération en génération ba nzembo na kosila raté mais loko les a destin za mokano nzambe to pesika ka merci pour la nzamba zumolimo na to zelaka jour enterrement to li mo bulute makambo papa mbati viazaki muta munene enterrement ezala pe na munene ya kombo naye. Merci beaucoup. Oui, toujours continuer toujours na cadre ya micro baladeur na biso a toza na veni Kamina tout le monde bandeko na biso bavandi awa toye epana bango. Bonjour. Bonjour. Tokokuta yo toujours na cadre ya matanga ya papa la biso Lutumba Simaro na ebité so ko yebisa biso combien oyo bandai ko sentir pour na papa Lutumba Simaro par rapport à la composition ya musique na ye pe na nyoso bandai. En tout cas tokufeli penza baoba to ana passe na motema moko o penza za pena papa penza azai kotika biso te o penza loni omonde bolona randunda ndeye penza lona kina yolo mwana mukie mukolo kosolola en tout cas papa zalaki bien nde toza boye toza pe na pasi ya papa na motema tozoka pasi
en tout cas nde toza boye nazokoka kutu te moya koloba eza te en tout cas na suki wana nazokoka te papa azopesa biso pasi na motema. Merci. Bomoni tobisi mino toza na yolo bana yolo bazolela eza kaka yolo te donc na bakomi nyonso tu ya Kinshasa ata tobi tokitala masina partout toleka na bomona toujours il y a des gens oyo bazolela papa Lutumba Simaro. Alors namoni ndeko nanga mobali aza awa. Bonjour. Bonjour, un journaliste. On a habité noko par rapport ya papa Lutumba Simaro ba composition na ye parce que babeza ki génération na habité au bandai koyoka ba musique na ye ndenge ye musique ne ya mabeza akite ye musique ne zaki buka lo lamba lelo loko sumbi pundu obora tali kasa mabete nyeso ka kitoko to bungisi vraiment ça biso passé mais yendela biso nyonso to lelai banda kufa to aka awa to kenda to soki to zongi le grand baoba ki musique imba kitoko vraiment essaye lote andi base comme nende ya base andi siège. Merci. Ndeko nanga mwasi Mbote. Oui, bonjour. Maman, toza na pasi makasi kaka nde bandeko nanga bauti koloba awa. Nayebi te fe bokomona basina noir elakisi déjà ke toza na deuil. Toza na pasi makasi na papa na biso tolingaki mingi et surtout akei mais akei te. Po toza na ye tokobanda koyoka ye chaque jour pe tozokaka ye kaka eza kaka na nzembo na ye oyo nalingaka makasi oyo ezalaka so na vandi nazoraisonne ya mama oyo ayembela mama Jeanne Mbole oyembela biso mwa ndambo bon nzembo oyo ayemba sheri okendeke malamu Mbole o elaka okomelaka ngai soki ozongi nayeba bolingo bosani ngai te o nayeba bolingo ata nde loko ozonga nazali se kozela mokolo masuwa ekozonga ngai awa ata sango ya pamba lamour. Donc nzembo wana ezalaka so nayoki yango na raisonna pe ya papa mingi me biso toza awa na kamina na staff na ye mpenza ya bana oke esika mwasi na ye oyo azali mama Jeanne Mbole tozolela papa elongo na bato nyonso mpe peuple nyonso mpe mokili mobima ntuka tobosana papa te susi eza makasi. Merci. Mama Mbote. Tomoni awa na kati ya matanga na ebite tango yokaki po tomoni za moko ya membre ya famille ya mama Jeanne to ebite tango sango ekomaki yokaki sango ekomelaki biso lokola kaki ye mopa alobaka ke mokolo kokufa kaki kobeta donc kaki penza donc ebeti piko ebeti na kamina na omona kuti eloko na koloba te oyo nde tozovanda awa azali papa oyo aboti biso mpe aede biso mingi na famille na biso donc tozangi mutu nakutu maloba koloba kutu nazokokoloba te tozangi mutu. Merci. Donc bomoni tosa micro baladeur awa toza na siège donc sur avenue Kamina et siko wapi orchestre et beta ka pese pa ya mama Jeanne Mbole to yebi ke continuité tozo continuer na bino à suivre donc to la bino ndenini famille du sous vandi na niveau ya lingwala donc à suivre la continuité. Oh bon c'est TV live officiel là.